Shalom, shalom, Libota Nanzambe. Shalom, peuple de Dieu. C'est votre humble serviteur, Papa Daniel. Na yesusu na tongwa lelo pona ko partager liloba na Nzambe. Wana to fongoli ma komi na Nzambe. Tozotambola toujours na verset de base na biso ya livre ya Jean. Tolobi Jean chapitre 8. Nous tokotanga kobanda na verset 3 jusqu'à 5. Bandeli koloba Jean chapitre 8 verset 3 à 5, je lis la parole de Dieu. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise à flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Parole du Seigneur. Père, totonio pe tokumisio pote yozali nzambe malam. Merci Père éternel pour la bonté et fidélité na yo renouvelée na tongo ya lelo. Merci pour la faveur et la grâce oyo sirabonde na bavi na biso na tongo ya lelo. Tolobi zolo kumu Père éternel pote yo ozali nzambe. Pambola liloba na yo na tongo ya lelo. Tika tenga muumbu na yo nazala simple instrument yo ko utiliser pote mwana moko amona bolamu na yo. Saint-Esprit de Dieu nzambo yo bandi na biso, tambola na biso pe okende kusukisa na biso. Na kombo na Yesu Masia, nde tobondeli. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Tolobi nzambe ya Bible na tongwa lelo amona yo na libota no mobimba pe asalabino bolam. To déclarer maloba oyo au nom de Jésus. Bien-aimé, depuis lobi tozo lobela sous-thème na biso oyo ya justice ya Nzambe po tozo kende vers fin de l'année ezana ba makambo ebele ezo salama ba tribunal ebele ya butu bato ebele baza konyokwama ekomi tango Nzambe ya Bible atelema aisala pe justice pona tina ya mutu moko. Alléluia. Tolobi la justice de Dieu. Bien-aimé, tolobaki quand on parle de la justice de Dieu, c'est qu'il y a aussi la justice des hommes. Oui, oui. Bien aimé, dans la justice des hommes, il y a des tribunaux de jour, mais il y a aussi la tribunal de nuit. Ça veut dire la justice de Salamaka na moi, nous sommes et Salamaka na butu. Et oui, bien aimé, pendant que toi tu dors, il y a des gens qui ne dorment pas. Alléluia. Pendant que yozole ki sa ba air belé na ba réseaux sociaux ozo passer ba 5 heures du temps jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures na ba TikTok, bien aimé. Ils en a batu mususu quelque part na butu bango balala kate. Bakendaka ko accuser batu quelque part, bakendaka na ba tribunal ya butu. Alléluia. Bien-aimé, eza na batu oyo balala kate tozolo ba tozo bandela. Yozo lala sanko sambela, ozo passer ba air na réseaux sociaux. Bien-aimé, mwana nzamba lala randengo wana ti bien-aimé sambela ka avolala. Butu ezalaka na makambo. Eza na batu ebele bakendaka na ba tribunal pona ko juger pe ko condamner batu. Tozolo bela ba tribunal ya butu. Alléluia. Bien-aimé, na ba tribunal ya butu ba tribunal msho ezalaka na bakati ya zamba, ba msho ezalaka na ba cimetière, ba msho ezalaka na ba se ya mai, peut-être na ba village msho ezalaka na se ya nzete moko, peut-être na quartier okolo ba no mona ka nzete moko bonjoka nzete wana na butu ekomaka tribunal. Alléluia. Bien-aimé, beaucoup de gens que tu vois dans la rue, ils mangent, ils boivent, ils dansent, ils font des affaires, les autres ils font même des fêtes. Beaucoup sont déjà accusés dans le tribunal ya Boutou, beaucoup sont même jugés, je dirais même, beaucoup sont déjà même condamnés. Alléluia. Beaucoup de familles sont jugées et condamnées, ba couple belé, yoso mona bazo tambo la main dans la main na tribunal ya Boutou, et si ba accusé ki bango, et si ba jugé ki bango, et si peut ba condamné ki bango.
Alléluia. Mais nous, cette semaine, bien aimés, avec l'aide du Saint-Esprit, on va amener beaucoup de dossiers dans le tribunal de Dieu pour aller chercher la justice de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que na ba dossier oyo belé to même semaine oyo na tribunal ya Nzambe ngana zo ndimaki dossier na yo pe ezali. Namasaki opesa nga amen bien aimé. Namasaki opesa nga amen. Makama Nzambe za makambo koyoka te meza makambo kondima. Yo yebi na yo te soki condamnation moko ezali corona yo. Oyebi te soki loi moko bo soki famille moko bo bato ba sangana ki ba décida ki ba juge ki ba akiza ki. Ngana bika ka parmi ba dossier bato auto mema na tribunal ya Nzambe. Auto ko mema na mesa ya Nzambe. Nzambe a examiner ba tribunal oyo ba décision ba tribunal mususu dossier na yo pe ezana kati. Ya mwasi ya mubai na yo pe ezana kati. Ya bana na yo pe ezana kati. Je déclarer maloba oyo au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, hier on avait dit ça. Jésus était dans le temple pour enseigner. Tout le peuple vint à lui, s'étant assis, et les enseignait, c'était le matin. Mais pendant que Jésus enseignait dans le temple, la Bible nous dit, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. En d'autres termes, les scribes et les pharisiens ont arrêté une femme, même jugé une femme et même condamné cette femme. Alléluia. Puisqu'il a commis un crime ou un délit, même une faute. Tu comprends que bakangiye po asali likambo moko boye. Ba condamné pour asali likambo moko boye. Bien aimé, moi je ne sais pas quel crime toi tu as commis ou quel crime ton mari a commis. Ngana ebité crime nini bana na yo ba sali to ba koko na yo ba sala ngana ebité. Ne même pas crime nini famille na yo ba salate pour que vous soyez accusés, jugés et condamnés par des scribes et des pharisiens. C'est-à-dire accusé, jugé, condamné par la famille paternelle ou la famille maternelle. Voilà. Nana évité criminel bino bosala. Alléluia. Dans début semaine, il faut un dossier et qu'il y a un tribunal ya Nzambe. Dossier na yopé, il y a un tribunal ya Nzambe. Amen. On est faible, bien aimé. Bien aimé, là on a fait la lecture. La Bible nous dit ceci. Les scribes et les pharisiens amenèrent cette femme et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Alléluia. Alléluia. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé. Quel argument? Oh, tribunal. Quel argument? Batangi kombo moko et pas bana Israël eza kombo ko sakanate. Moïse. Batangi kombo mutu oyo asolaka na Nzambe. Mutu akabole bale na ngambu mi bale. Mutu akitisa mai na kati ya désert, abimisa mai na kati ya désert. Mutu abandoko solo na Nzambe bouche à bouche. Moïse nous a ordonné. Pour na bana Israël, comme Moïse, c'est que Moïse a dit. Ah, bien aimé, ils ont le pouvoir mosusu. Ceux qui ont moni Nzambe alinga kite bana Israël ba mona esika kundaka Moïse, ils ont pour na makambo. Sinon ceux qui banga baba na ko adorer. Moïse aza muto ko sakanate pas bana Israël. Et en plus ba pharisien na ba scribe. Alléluia. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc que dis-tu? Mais les maisons la batumsu boki ko samba na ye, mais batangi kombo moko to kombo famille na ye, batangi ka kombo moko atmosphère na tribunal échanger. Même aux alaki na raison, mais kombo moko batangi to ba pesi juge lettre ne mutu moko bo signer dans atangi ka kombo za bien aimé, échanger atmosphère ya tribunal. Ba memi mwana mwasi pas ya Christ. Mais batangi na liboso Moïse, yoka kombo ba ye nango Moïse nous a ordonné.
C'est-à-dire mutu asolaka na nzambe, mutu aya na loi na mabanga, mutu wana mutu a ordonné makambo oyo. Bon yo mwana menuisier. Alléluia. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? En d'autres termes, les scribes et les pharisiens disaient à Jésus, Moïse dans la loi nous a donné un ordre de lapider de telle femme. Ou tout simplement, Moïse dans la loi nous a donné l'ordre de tuer de telle femme. Par là, on comprend que cette femme est condamnée à mort. Ou que la loi a condamné cette femme à la mort. Donc cette femme était condamnée devant la loi. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Yoka. Dans chaque pays ou dans chaque royaume, il y a des lois. Dans chaque tribu, il y a des lois. Dans chaque clan, il y a des lois. Oh, n'a pas choqué na tongwa les lois. Dans chaque famille aussi, il y a des lois. Yosoko yé bakate bien-aimé, même dans la famille Nabino, il y a des lois. Peut-être que parents n'ont pas yébisa yo, peut-être que yébisa biote, mais il y a des lois. Yo na famille Nabino, mo be koni ne telema. Eh oui, bien-aimé, dans votre famille aussi, il y a des lois. Bien-aimé Yoka. Dans d'autres familles, les gens ne dépassent pas un certain âge. C'est la loi. Parce que m'tazo comme makambo. Et ça na âge moko bat na famille baleka kangote. Pourquoi? Puisque c'est la loi. Au moins na ba famille mususu. Bato ebele ou la plupart à bateau. Baleka na table d'opération. O ba opérer pour na mutema. O kuna ba opérer pour na foi. O kuna ba opérer pour na appendicite. Donc ba opération donc et landa na kana famille. Bien aimé eza ba loi. Na ba famille mususu komona bato bakufaka toujours na même maladie. Komona père na bango kufa na maladie boy. Grand frère na bango kufa na maladie boy. Leki na bango kufa na maladie boy. Car le même maladie doit kufaka. Oh bien aimé c'est la loi. Yango tozo tuna. Mobeko nini etelema na famille na bino. Moïse dans la loi nous a ordonné. Dans les autres familles, tu ne peux pas acheter un terrain construire. C'est la loi. Au gros somba lupango to tonga. Oyo grâce au tuni masolo na famille no yoka. O grand frère na biso tango kaka sombi lupango abandika kotonga. Abandika kotonga ndako boyi akufi. Oyo ka sœur na biso pe tango kaka somba lupango alinga bano tonga akufi. Mais comment ka na famille somba sur lupango bano tonga, il faut akufa. Bien aimé, c'est la loi. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, mobeko nini etelema na famille na bino. Na ba famille muso komona, les gens ne se marient pas. Les autres peuvent se marier. Oh, mais ils ne vont pas enfanter. Bien aimé, c'est la loi. Tu trouveras dans d'autres familles, au moins bana basi babotama 5 ya kitoko, bango nyonso babala. Mais le problème, simba banate, c'est la loi. Alléluia. Au moins le même maladie qu'on se répéter dans la famille. Au moins peut-être grande sœur, abota mwana moko abela maladie ya mutu. Mais petit frère pe abota pe mwana moko abela maladie ya mutu. Au moins on teli sur bien au moins neveu to nièce le bon pe abota mwana moko abela maladie ya mutu. Oh bien aimé, c'est la loi. Oh bien aimé, ce n'est pas normal. C'est qu'il y a une loi dans cette famille. Bien aimé dans le Seigneur, observe bien ta famille. Mobeko nini etelema na famille na bino. Ina ba faye muso mona ba dépasser âge moko to mona tata zalaka locataire to noko na banga zalaka locataire grand frère na mo do mutu ba mutu ba zalaka ba locataire. Oh bien aimé ça ba loi bino loi ni telema na famille na bino. Alléluia. Bien aimé loi nini etelema na famille na bino. Les scribes et les pharisiens dirent à Jésus dans la loi de Moïse, c'est-à-dire la loi de nos ancêtres. Alléluia. C'est-à-dire, puisque Moïse a zali koko na bango. Bango bazo tiela bazo bête la loi de Moïse. Ça veut dire que dans la loi de Moïse. Alors, dans la loi de nos ancêtres. Alléluia. Basia boye, il faut qu'on l'applique bango. Et vous, quelle est cette loi que vos ancêtres ont décidé? Loi ni ba koko na bino ba décida.
oyo batika ça fait des générations loi wana erenyaka. Bien aimé, banda Moïse akufa. Mais loi wana bango bazo défendre dans l'époque à Jésus. Bino loi nini oyo bakoko na bino batika tilelo. Il a quoi impacter, ça quoi influencer vie na bino. Quelle est cette loi qui vous condamne de génération à des générations? Quelle est cette loi? Loi o ngoza nini nozo condamner mobali na yo. Loi ngoza nini nozo condamner mwasi na yo. Loi ngoza nini nozo condamner bana to bakoko na yo. Loi ngo etelema na famille na bino, loi nini nozo condamner ba frère to ba sœur na yo. Loi ngoza nini nozo condamner ba parents to ba neveu na yo. Quelle est cette loi ozo condamner bino? Oh, bien aimé, toujours tout na loi ngo etelema, ozo condamner ba mariage na bino, ozo condamner peut-être ba commerce na bino, ba finance na bino, peut-être ozo condamner même santé na yo. Fa yo komaka mutu akobela bela pona loi moko boye etelema, loi ngo za nini? Bien aimé, tongwa lelo ko louper mais occasion oyo te. Ko louper occasion oyo te bien aimé, puisque za na mutu moko ba telemisi devant les grands rois. Ça veut dire que yo ndongo zali wana, ba telemisi devant les grands juges. Ozali boso juge suprême, celui qui est assis sur le trône le plus élevé. Oyebi loi wana ba nombre ba année telemati. Oyebi nana sala loi wana ti. Oyebi ba sacrifice nini ba sala te pona loi wana telema na famille na bino. Ya wana lingi soko comprendre maloba oyo. Yo banaka ko implorer miséricorde ya Nzambe. O banaka ko implorer miséricorde ya Nzambe. Pona loi oyo telema na famille na bino. De génération à des générations. Loi wana impacté ba vie à batebele. Yo lozo liboso ya le grand roi. Ozo liboso mutu oza na pouvoir ya ko changer même loi. Le lingi sika yo zali na tongwa lelo. Oba no kosenga kaka mawa na Nzambe. Oba no senga mawa na Nzambe. Pona loi oyo telema na famille na bino. Pona loi oyo kondana peut-être ba boti na bino. Et kondana pe ba grand frère na ba grande sœur na yo. Kotika te loi wana kondana yo même tina bana na ba koko na bino. Senga mawa na Nzambe. Bene me senga mawa na Nzambe. La seule personne a un pouvoir ya ko changer loi wana. To ya ko longola loi wana, c'est la personne de Jésus. Bene mo termi liboso na ye. Le lingo senga kaka mawa na Nzambe. Pona loi oyo telema na famille na bino. Pona loi oyo kondana kabino bo balati. Pona loi oyo kondana kabino bo botati. Bene me senga mawa na Nzambe. Pona loi oyo kondana bana no ba kota na ba université ti. Bene me senga mawa na Nzambe. Pona loi oyo kondana mutu asomi le pango pa kufa. Pona loi oyo kondana ba doit ba opération. Bene me senga mawa na Nzambe. Bene mo yebite loi ni telema na famille na bino. Oyebite loi ni telema na famille na chaque fin de l'année likamni sala maka na famille na bino. Ah bene me ano likamoko ko sala mate. Yo senga mawa na Nzambe. Yo senga mawa na Nzambe. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les lingi maman moko afwa na tongo le loi bonde la. Bene me oyebite loi ni telema na famille na bino. Tala bina famille na bino malamu. Oma likamoko bo se répétaka. Eza na loi moko telema na famille na bino. Yo senga mawa na Nzambe. Loi on est banda de génération à des générations. Ba scribe na ba pharisien bazoloba. Selon la loi de Moïse. Moïse azalaka koko na bango. Yo loi ni ba koko na bino batika. Oyo tile le bino bozo sibir makambo wana. Abene mesenga mawana Nzambe. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les miséricordieux, les très miséricordieux. Les miséricordieux, les très miséricordieux. Na tongo le tuye ko senga mawana yo. Pona mibeko oyo telema na ba famille na biso. Ozo sala ke batu ba kufa kana na âge moko ya muke. Ozo senga ke basi bazemi na bango bimaka. À cause ya loi moko telema na famille. Le tuye ko senga mawana yo mo centre na Israël. Tuye ko senga mawana pona loi oyo telema na ba famille. Ba na biso ba kota na ba université te. Tuye ko senga mawana yo mo centre na Israël. Bien aimé senga mawana Nzambe. Isa na loi moko telema na famille. Et banda ba koko. Bazolo ba selon la loi de Moïse. Moïse azalaki koko na bango. Yo po senga mawana Nzambe. Loi ni telema na famille na bino. Loi ni telema na famille na bino. A bien aimé senga mawana Nzambe. La seule personne waza na pouvoir ya kolongola loi wana. Waza na pouvoir ya kosala que loi wana est sauté yo, est frappé yo te. C'est la personne de Jésus. Balobi mwana mwasi ba memie liboso ya Jésus. Yo pe dossier na yo liboso ya Jésus. Senga kaka mawana Nzambe. Senga kaka mawana Nzambe. Oyebite ça fait combien des années loi wana telema. Oyebite ba sacrifice ni ba salama pona loi wana telema. Bien-aimé senga kaka mawana Nzambe. La seule chose que sala ki et annuler ba sacrifice ni se salama pona loi wana telema. C'est la miséricorde de Dieu. A bien-aimé senga mawana Nzambe. Na kombo na Yesu Masiya. Na kombo na Yesu Masiya. Na kombo na Yesu Masiya. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, partagez le message oyo. Et ça peut n'ande komoko peut-être yépe ba loi ya famille na bango et telema yépe soro ki maloba oyo akosenga miséricorde ya Nzambe. Ce qui na komi awa na komi na suka